Je te bénisse, comme très heureux de voir avec vous. Champion du prix. Il y a une maman sur la chaque fois. Non, elle n'a pas de voilà. On a pas. Je te bénisse, comme très heureux de voir avec vous. Champion du prix. Il y a une maman sur la chaque fois. Non, elle n'a pas de voilà. Bote bande MDG était mafuta sekazani ngabino la grande dame avec un grand G kana kadra actualité bande ko babulingo to lisusu ko pesa basango pe ko pesa conseil ndenge to mesana. Les amis, image au tu komona et je crois que la semaine passée fallait la seule en émission mais bah contre temps sur temps. Tozo a vraiment trop occupé. Au fait, de quoi il s'agit? Ndo na biso Yuri Kalenga bande ko bayebi Yuri azali boxeur, aza champion, aza congolais, aza en France. Ndeko na biso akendaki Kinshasa. Et bon, na évité comme ça nini. Na évité so pas que robunda, so pas que va faire ce business. Mais comme c'est une personne aza trop réseaux sociaux, à sa émission, et tout le monde sait que Yuri est à Kinshasa. Et pendant son séjour, le pasteur Mike l'a invité à l'église. Lui-même, il a dit ça. Non, parce que Mike a bien dit qu'il y a comme église na yon de la ranine. Et au bon moment, il y a une image de passage dans une église à pasteur Mike. Et pasteur Mike, c'est comme ça qu'il a trouvé bon à représenter les bosso à Batu. Na ba déclaration, tope na ba maloba o boyoki wana oya sali wana. Na chepe na habité na benga ngo humour to na habité. Et pourquoi tu as aussi l'émission avant nous toko mawana l'image au fait et quand de omoni ngo na biso zo na page mo ya polémique et ba commentaire et réseaux sociaux bino boyebi bato ba lobby na bandenge na bango au fait na titre oyo ya page na page bisika tozu ba komi rando ezo continuer ko yinda boye na boye et entre pasteur Moïse na pasteur Mike. En fait, c'est quoi la problématique? Ndeko na biso Yuri Obomoni, il était très proche de Moïse Mbiye kala ba période moko. So boke rota la clip ya champion ya pasteur Moïse na bimi molongi eningisi mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini bomona Yuri anakata clip wana pasteur Mbiye a air moko simbi sentir na ye atombole en likolo do bomona so bokeka obeta clip à champion ya pasteur Moïse il y a molongi soki na bimi molongi nzembo na tout le monde connaît ça parce que ça parmi banzembo penza ya pasteur Moïse oyo et yokana makasi nzembo wana ezak na kati na album ya titre album ngo ezaka nini nazala nango tato akenda kobungisela ba CD na ngai ma trop tellement j'aimais trop
na album ya Gege titre album wana na bosani so titre nango ezalaka nini oyo baganga soro no de Gege nde bato balobaka molongi eza na kati. Non, attends. Oh, nini te, qu'est-ce que je raconte? Bolimbisi. Molongi, nayaki na mawa nazongi esengo don eza na nini na wana te eza na oyo eza avant wana. Album ya Pasteur Moïse wana pe cartonnera makasi. Oyo balobaki asalaki basine satanique. Je crois bien. Bon, de toutes les façons, attention na bosani mais certainement. Eza na oyo to les karaté, eza oyo wana mususu. Je crois bien. Et Moïse, pardon, Yuri Kalenga aza na kati ya clip wana. Azaki très proche à Pasteur Moïse, ba ndeto lo bana lingala, ba bebana ba yokana raté. Ba banda ko yokana te pandata mulai, Yuri a finga Pasteur Moïse ko finga penda po bato ba yebi Yuri ba yebi ke Yuri a finga ka. Bato ba yebi Yuri ba yebi ke Yuri a finga Moïse, ya ko finga penda ya mafinga ya ko finga. Aloba même parce que ya yemba rappé ya na ndenge na ya par rapport à ça la nini. Na banze moment même que no aloba ke ya robeta hyperkit. Et do ba bebanaka ba bebana ndenge ezalaka pandata mulai. Bon, selon ba dire pona bato ba lingi ba yeba le pourquoi robebana na bango, selon Yuri aloba ki sope azalaka na pona landa ye personnellement landa émission mo kala ya ye. En fait, a décora t-shirt ya box. Bacha eza na image na ye. Et acha sope na elongi ya Félix. Asala soki nini na t-shirt wana décora ngo kaka sel boss. Ndenge ye moko alobaka bimisa mbongo ebele soki pe il a déplacé plus de 5000 na ebite ya nini. Pona asala président cadeau wana. Azaki na posa na mukuse akutana na président Félix. Ye Yuri. Sikoyo banzela oya lekelaki to pe ba intermédiaire ezalaki so pe Pasteur Moïse na soki mundeko nini wana je me rappelle plus moi kala na bité so pe za Eric Mandala na bité soki nana na ebité moi kala pona ye bref na mukuse bato oyo ba empêchaki ye amona président Moïse Mbiye pa na kati do pour ba tilaki net ba cloka jam quoi ba lingaki ko aider ye te de façon kakutana na mokonzi na mukuse elo moi ba jar wana déplace kanda na euta ya ngwana. Bref, amanka Moïse a finga ye bino boyebi Moïse Mbiye. C'est parmi ces gens-là oyo ba répondaka penza te na ba insulte, na ba accusation tout ça dans likambo lo ba mayaye. En tout cas, vraiment c'est très difficile déjà c'est une personne avec mission à l'écarana et troté. Pour dire même qu'elle est karaté. Donc le émission peut-être une fois en année et puis à la chaîne nini. Donc c'est ça un peu Mbiye. Et Yuri, il y a plus ou moins, je crois, un mois passé, à l'école d'une émission moko, bandeko bele batala kiango. Je crois na émission oyo na tela ibino awa ya Yuri na fali pour bazoe la mwana. So bokoti na émission na l'émission date de plus ou moins 3 semaines eza na chaîne nanga. Bon na côté moko ka na émission wana na ebandeli kutu na tshai yango na ebandeli. Yuri a osenga batu nyonso o afinga pardon. Kandi na otebisa bino ya finga ane batu. Asengi batu bele ba pardon et parmi batu o Yuri asenga ye ba pardon et pardon Pasteur Moïse Mbiye azana kati. Asenga Pasteur Moïse Bolimbisi. Et bon à notre grande surprise tout le monde Pasteur Mike Abengisi na Robengi Sango. Bon, c'est vrai Robengi c'est un frère congolais peut-être am soit lingake mingi asepela nae. Abengaki peut-être pour ewi kazana Kinshasa ki na kosambela kuna. Ya to lo babongo no. Ah ya yo sangana tana biso lelo awa. Mais c'est cette façon de le présenter là. Et ça, les réseaux sociaux, batou. Et si c'était moi, batou balobi ke, Orando, wane zapona o matcha Moïse Mafuta. Personnellement, na lolenge na ebelimbi, bandeko. Na ninga mabete, c'est vrai na ebi kezana batou kanisa kenga srafa na mbi, on a eu défendre, tolo bakaka. Ndenge to mezana ozwa ba news. Et puis par rapport à ndenge to yebeli muke batu na biso to yebi Pasteur Mike comment il se comporte ata 100% te mais to yebi par rapport à façon s'afficher dans les réseaux sociaux Moïse Mbiye ndenge moko na ba misusu Pasteur Marcelo to yebi
amuta munoko amuta bilobela no bobi ne uta ko yindela ya boto yebi mo bango par rapport à balolenge na bango sikoyo la façon dont toyebeli mbiye muto mwa lolendo vous croyez que esali nini moi je ne crois pas que ça mbiye tue bon bato balobi ke rando polémique pourquoi bato balobi rando c'est simplement parce que yorina pasteur Moïse bazalaka proche et kosalaki babebanaka ya kofinganaka ndenge otoexplike bino yori afinga pasteur Moïse sikoyo eloko oyo pasteur Mike Kalamba ya sali bandeko tozwa na fanatisme totia mopanzi certainement ta moso koloba bongo sikoyo soki yori na mbiye bayokanaka te Mike pe azala ennemi ya yori loin de là yori alobi ke moto invitaki eza pasteur Mike yango moni bato balobi mais pourquoi il faut inviter Yuri c'est que ezaka po aluka polémique parce qu'ayebi ke Yuri na mbiye babebana bayokanaka te mbiye Yuri afinga mbiye de le fait qu'amanka Moïse yango ya moni ke moto les amis na logique c'est vrai c'est un frère congolais mais na logique est-ce que pasteur Moïse pardon pasteur Mike aza moto kozwa Yuri a présenté une église telle qu'il a fait là na ndenge ya mabe te par rapport à l'image au bato bayebeli Yuri akende kosambela tolobi te ke fallait pas bengisa une église non non là c'est autre chose aza mutu fa ke no kosambela so abongo na te nzamba na besoin na ye bon wana ezaka mutu na moko mutu na mususu ezake connaissant ce qui a eu ou encore ce qui s'est passé est-ce que fallait poser acte haut surtout que yé na pasteur Moïse bato bayebi ke bazalaka déjà na mwa bankokoso donc na mukuse les gens ont conclu comme ça pourquoi parce que ayebi ke mbiye na Yuri il est karaté Yuri a finga ye et comme ye moko pe na Moïse bayokanaka te yango asalaki eloko siko eloko siko moi personnellement j'ai trouvé ça namoni yango moi enfantin vraiment makasi namoni même na bacommentaire bato ebele balobi mais franchement Mike Kalamba niveau immaturité oyo aye penza ezokende kaka kosampirer en quelque sorte moi j'ai vu un peu ça parce que j'ai trouvé ça un peu immature je sais pas trop surtout par rapport à la déclaration à Sali na ebité blague yango I don't know je sais pas trop et façon à présenter les na autre commentaire mingi te ba bino boyoki ba propos à tenir wana ne nga na lingaka ye tango linga oloba mingi te ya betaka makofi mais attendez devant l'église hein? Donc cher on dirait comme nango esika moko ya kosakanaka kosalaka baje wa koya te ya bato ke non fali aleki boso bokino kosimba kisi bosimba na bino kisi au lieu de présenter Christ Jésus et susciter polémique donc cher on dirait comme nango en fait les gens baza sous la respect nzambe te bazo basu kosala par des choses étaient ko inviter une église des problème te tout comme bakoya ko solo après qu'il te nango mabete mais le présenter seulement devant l'église pour dire ce qu'il a dit là. Je sais pas trop. Na habité sur les moi, quelque part, en fait, en quoi ça bénéficie ou encore, on dirait moi, joke morobo, et non seulement ça. En fait, est-ce que ça a une importance, et ça a une place? Si vous vu déjà, entre bango, ranking, na habité, rando, tout ce que nous connaissons, et bimi moi, provocation pour na bato misusu. Mais pourquoi elle a fait ça? Car pour na Matambi attention, moi je vois rien comme Matambi attention au contraire sopinde bangonde baloba na lingala parce que bimi bu mwana makasi bande ko bolimbisanga. Et bimi vraiment bu mwana makasi et pas na ngai. Et bref bandeko et bato bazoloba ke tande to loba na bino na page polémique auto zu émission balobi rando aussi la te ba misusu balobi et tu m'as expliqué pourquoi par rapport à ndenge Moïse bazala très proche nandeko wana et puis babebana et puis ndenge Mike yemoko baza donc na mukuse bandeko na olobaka ke yana ba mamususu Paul oloba tout m'est permis mais tout n'est pas utile yana ba mamususu par rapport ya miso ekotala biso et entourage na biso yana wana importance c'était ou encore il faut koluka ko éviter babilo mususu pour ne pas koluka ko créer
ba polémique na ba makelele place bato bazali. Et surtout au nom de l'église. Si on était des païens, encore si vous avez maman na milieu moko païen mondain, ça peut se comprendre, ça peut passer. Mais quand on se dit enfant de Dieu, on se dit chrétien, on se dit pasteur surtout, et il y a des choses à éviter. C'est vrai, et cause à la peine de quoi on a intention à m'abêter, quand on est dans le banabino, tant que soit na Yuri, étant boxeur congolais, un champion à l'Ingaraye, à Sepelika. Mais déjà connaissant ce qui s'est passé entre Yurina Pasteur Moïse et lui-même déjà Nandenge Bayoka Narate, une personne de la paix a éviter l'Okwana. Bible Zolo Banabiso poursuivait la paix pour ne pas susciter des querelles, créer des rando nenge kabat bazolo baana ou encore kobakisa kosopaka mafuta to pe pétrole na moto kobakisaka problème likolo problème. Donc déjà par rapport ya oyo ezalaka déjà entre bango na ndenga mabete akokaki ko éviter loko wana akoya ko sa ngote attention alinga inviter yuri na église alinga peut-être présenter ndenga présenter wana te mukili mobimbe mona et pour na kopesa bato nzela ya koloba n'importe quoi na biti so na se faire comprendre awa nazoloba te ke na oloba personnellement nazoloba directement te ou encore te ke asali yango mpona nko mpona kosala Moïse Mbiye motema pasi bien que eza yango nde mutu ezolobama epa na bato nyonso. Et pourquoi les gens bato bazoloba bongo ils ont raison simplement parce que Moïse Mbiye na passé à Mike babebana, Moïse Mbiye na Yuri babebana. Siko ya yebi ke Mbiye azara proche na Yuri babebana et surtout les amis, Yuri a finga bandeko. Yuri a finga Moïse Mbiye. Tant nazoloba ko finga vrai sens ya moko finga. Pas digne déjà, surtout pour na basali na nzambe, pour des gens qui se respectent. Eza propreté à kito côté Mike a pasteur le leso qui aurait le bi à tenir balangage moko ya mabe to mutu moko kaka boy aya afinga ye et osala ndenge nini to ko sala bato mususu ndenge nini o balingaka ye et puis après demain amona mutu moko boy oyo azape peut-être ndeko na ye tant lo bandeko na ye dans le Seigneur musala na nzambe moko boy to mutu moko ye a présenter une église et puis na éviter son se faire comprendre. Na bienséance, ça fait pas beau. Et qui te retenait tout le bana lingala. Donc, il fallait peut-être éviter le koana. Ya liboso, pour na kopé sa batu nzela koloba o batu ba oloba lelote. Bomoni, église, corps de Christ, l'église de Dieu, et aussi subir déjà moi réalité moro auto yebi. La lapidation, le barabon lapidation, baza ko lapider ko ba mama banga ba ko loba n'importe quoi par rapport ya ba abus ko zo salema na ba église likambo silité lobi likambo bimi oh frère songola salaki boy moyembi wana salaki boy pasteur wana zongisa ki boy nyonso wana corps de Christ zo ba choc mineur et obimisa bana na nzambe lolenge moko boy ezobimisa kombo yesu lolenge moko boy ezobimisa bato bandenge moko boy siko na place peut-être bato baluka ba soigner image ya Christ to pe ya église en évitant ba makambo misusu nete ba lolenga boy malheureusement bato baza na ebité to bengango nini immaturité kande bazoloba les gens sont tellement immatures et misusu baza ignorant misusu baza en fait c'est compliqué ba misusu sope ba osana nko ba ebi makambo sala et misusu parmi bango baza conscient que batikala kozala basali na nzambe te ba servir ya bango maître mais bazu image ya maître oyo ya biso Yesu balati pona ko salir kombo na ye on ba osaba biloko en fait ba réseau za tellement ebelé ce qui est vraiment triste et regrettable na olobara na ba na nzambe bandeko Bible zoloba na biso toluka kimia na bato nyonso na moto nyonso Hébreux 12 je crois. Oui, nous devons chercher la paix avec tous, dit la Bible.
Et je crois dans Romains, à chapitre 10 ou bien 12, personne a bossanité quelque part. Bible va poursuivre la paix. Ma combien que Christ nous a appelé dans le ministère de la réconciliation, tous à la réconcilier entre nous. Et ça va m'amususu oyebi parce que tant avant qu'on posait les cambo, avant ça les cambo, et banana na cerveau mutu et kanisaka nano. Et là on a ça et loko boye. En même temps, on a la capacité de réfléchir parce qu'on mutu ani amate. Et là on a ça les ça ma bête et surtout que neti bango ba personnage public et mamna bango mingi batu ba yebaka eza sur la toile. Ah, na olinga na bengisa yuri. À reprier na biso, ce qui n'est pas mauvais. Il faut ressembler à moto. Na représenter na église na oloba boyboy. Bon, na mambo le kalambié na et ça ma bête. Vous voyez un peu, na peut se faire comprendre. Donc bref, eza babiloko ya ko éviter. Ya babiloko ya osalate, ya babiloko fallait pas. Et lelo oyo bino boyebi mokili loba déjà. Bat bazo finga ba continuer ko loba. Et quelque part, ils ont continué à terner image. Parce que Mike, batu bayebi mingi na ba mambo moko boy. Et siko tant ba mambo zo ba malikolo ba makambo na ebité c'est que ça va ça ils ont repé ça ou encore niveau situation zo ke ko beba c'est ko beba mambo ke ko beba c'est ko beba bon. Malheureusement, batu ebele ba s'en foutara na bango que les gens parlent, moi je m'en fous, et pourtant, ils ont bien été. Pour nini parce que Bible zoloba, koliandunda, et ya li sumote. Mais ce qui est comme il baku pour n'en déconner koliate. Bible zoloba, na Romain. Ce qui est comme il baku pour n'en déconner koliate. Pourquoi? Parce que asa am oye so kufela. Likolo andunda yo lingi am wana keneli felo. C'est la Bible qui dit ça. Moi, je plains tous ces enfants de Dieu ou encore tous ces chrétiens Oyo Bazalaka à poser acte likambo surtout en public sans à tenir compte ou encore à réaliser et loko nini likambo ne ko sala bandeko. Toi, muto parfait na mokili ya te to bronchara pe na bandenge belé. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, surtout dans TikTok, où on a tout pété, pété. Ils appellent à Babylon, Moussou, Tam Souat Bassepela, Nangote, même sous Bassepela. Mais il y a quand même ces choses-là, ok, Yomo Penza, oh, son ameki, oh, et ça, la maman, scandale, Yomo, Oyebi, osa conscient, Oyebi. Non, Bapayen, osa la l'aise, mais Balanzambe. Te, oh, Bapayen, Osepela, te. En fait, Babylone, moi, on a peut-être se faire comprendre. Donc, dans mon coup, c'est les appels à Bamambo Belé to évitaka. Et les Canabanzeda Nabiso. Pourquoi? Car pour nous, on va battre ma bako. Mais ils allaient m'appeler parce que moi, Babylone, Misusu, Batumsu, Bazo Sala, et plus grave, Boba Sel Nanzambe. Botika Nina Mitoa Batu. Bo créer Nini na mitema ya Batu, pe na Mitoa Batu. Après lobby, croyez-vous que ces gens vont ressembler là? Attends à l'église na binote, mais le fait que ka ke bayebi que non yesongo yepe bino bobele la to pe bosale la donc bino bo batu moko boye bosala ba mamumo ya balulenge moko boye mais vous avez Christ et mutu moko beta mususu ami lobela ke nga utonde nzamba ona banga na ngai nazala bien na batu nevita na ba problème siko on a ke kota kana kati ya nebite so na se faire comprendre donc bref na mukuse bandeko ça fait trop mal. Et Babylon boza Babylon ko éviter ya roboya. Et quand de tout koloba les amis, to ba revanda na batu. Et lo yebi ke ko arranger ndeko na yote ko saate. Ka pona obatela kimia. To vivra pona biso kate, to vivra pona nzambe pi pona batu. Na elo nyonso kotala ke intérêt na yote. Tala pe intérêt nzambe, tala intérêt pe ya batu mususu. Est-ce que on se pèle sans nzambe? Est-ce que on se pèle sa batu mususu? Il y a de ces choses-là au Kosala, mais il y a de ces choses à Tabatouba lobby, mais il y a de ces choses-là au Kosala. Certainement, à se faire comprendre, certainement, message éleki. Bande Obotoluka Kimia, tu vas obattre la Kimia, tous à la bien entre nous. Tu vas battre ton bête à Mabaku, mais tu es bandé nous se réconcilier entre nous ou encore Koluka Kobongisa, Bisika ou Bébisa, qui sait que personnellement, j'ai aimé Yuri à un mois, plus ou moins un mois passé, le cas une émission, c'est passé à Moïse, pardon. Certainement, message comme il a qui j'aurais appris même
na bacommentaire bato balobi ke le même jour oyo bainvitaki ye na batongo akendaki cité Bethel. Donc que Dieu nous aide. C'était ça ya moke oyo tozalaki nango. Message eza kaka kino bandeko toyeba kovanda na bato epuis toluka kimia koevite baproblème ekozali pamboli. Tokomi na biso na suka so ezali mbano ya liboso ya bonne toi. Tomonani mbala nsima. Moi c'est la grande dame, merci, au revoir, bye. Que Dieu te bénisse. Nous sommes très heureux de te voir avec nous. Chacun prie. Il y a une annonce sur la chaque fois. Non, elle n'a pas de voilà. Que Dieu te bénisse. Nous sommes très heureux de te voir avec nous. Chacun prie. Il y a une annonce sur la chaque fois. Non, elle n'a pas de